Tozongisa matondo na nkolo pona lotomo yo monene apesi biso poto ya kokumisa ye kosanzola ye awa. Bongo rien n'est meilleur et plus beau. eloko moko te ezali ya malamu ya makanisi na biso te. Tozongisa matondo na nkolo konanisa liloba na likomi. Quand le cœur est plein, la bouche. Tango motema etondi munoko ekobimisa. Si dans notre cœur, soki na mitema na biso le remerciement à Dieu s'élève au point matondo epai na Nzambe na lulenge peze esengeli. et de déborder, c'est très bien. Frère Soki a dit un jour, si vous chantez seulement aussi longtemps que eyembi pe lekili ndelo kitoko. et quand la musique s'arrête, votre action de grâce s'arrête et alors tout s'arrête et ainsi de suite. Soki Il y a donc quelque chose ngolu na bino qui ne va pas esili na misiki toyembi esili onction pe esili wana ele omoya malamu ezate louange, des cantiques de louange et des remerciements. ba eloyembo ya masanzoli ya kokumisa nkolo. Même si on ne peut pas toujours le faire avec la bouche, ata toko koyemba yango na monoko te kasi mitema eza koyemba yango. il doit nous enlever cela. Personne ne peut nous enlever. Moto ako kolongola biso yango te. Très reconnaissant. Aujourd'hui, nous avons déjà eu Toza reconnaissant mpenza na Nzambe ete na mikolo oyo 11h à 17h, tout ce qui était là, mais c'était très béni et c'était très bien. oyo nyonso bazalaki wana ntina ba 17h bapambolama ye makasi. Une vingtaine, à peu près, je n'ai pas compté. Nous espérons qu'ils ont reçu quelque chose. bato bazalaki na ma vingtaine awa Ceux qui étaient là, tozotia eliki ete bazwi ya eloko pouvons-nous encore na baoyo bazalaki mettre dans leurs chaussures, tokoki lisusu dans leur questionnement, tokota de façon na mbililenge na bango ya komona makambo que si nous le pouvons, que nous pouvons les atteindre. Si nous roulons sur la barbe des gens, même s'ils n'en ont pas, et ainsi de suite, soki cela ne marche pas. tozotambola na se ya mibeko na bato wana ekosimba te. Aborder les gens avec le cœur. esengeli Jamais se placer kokutana na bato na motema kasi mabe ezali komitia liboso ya baninga. que l'on peut le soulever, n'est-ce pas? Nous devons porter les fardeaux les uns des autres. esengeli kozwa mikumba ya baninga Sont au-dessus, kasi ekomimona lokola teke ozali likolo na bango. sont en dessous, n'est-ce pas? Biso banso toza na se. Celui qui voulait porter un sac devait le prendre sur lui, il ne pouvait pas s'asseoir dessus pour ensuite vouloir porter ce sac. Non. Non. Si nous voulons porter l'un l'autre, soki tolingi komema mikumba na biso okomema mokumba yo moko kasi okofandela mokumba na yo wana te omemi saka wana ofandela yango lisusu te. Soki tolingi komema tomema lolenge esengeli. la participation de nos frères ici. Et la première fois, ça s'est si bien passé. La deuxième fois, koyaka na bandeko awa mbala ya mboye elekani kitoko kasi malamu bakobaka na koyaka. nous sommes reconnaissants que vous soyez venus. Nous vous accueillons chaleureusement. tozongisi matondo epa na nkolo lokola boye mpe toyambi bino na esengo Et on remarque nkolo apambola bino. avec les autres où il nous manque encore à nous-mêmes. Lorsque nous sommes entre nous, ntango toza kati na biso nous avons déjà tout ce qu'il faut. Et lorsque certaines questions nous sont posées, ntango mituna mosusu batuni on biso remarque que les bouts ne sont pas tout à fait rassemblés ici et là. Mais merci à Dieu pour chaque personne qui peut encore comprendre qu'elle n'est pas encore là où Dieu voudrait qu'elle esengo
pona bato nyonso ta tozo sangana bas tozo sosolete tozana ne sika o esengeli tozala te pour nous. Il nous a mis à son école. atie biso na école na ye Nous Nzambe avons à ses pieds et nous avons entendu des paroles toyoki maloba que des millions n'ont pas entendues. oyo ebele na bato bayoki te. C'est quelque chose de grand, mais cela nous fait plier dans la poussière et la cendre. oyo ezali eloko na mutuya kasi esala biso nini Au fait, tozomibwaka na mabele na baputulu et n'ont jamais entendu parler de ce que Dieu bato fait. ebele bayoki nanu te kolobaka oyo Nzambe asali lelo. Un bateau. Le Seigneur n'est même pas là, car là où est le Seigneur, là est sa parole. epai Nzambe yaza ebele baza na banzela na bango kasi epai Nzambe azali na kati na liloba na ye Humble de cœur, na motema ya komikitisa avoir une profonde ya compassion koyoka mawa mpenza makasi d'un don de Dieu. ezali likambo na Nzambe Ce que le Seigneur nous donne, wana nekolo apesa c'est biso ça. Et nous pouvons dire avec Paul, ce que je le suis par grâce. oyo ngai nazali ndenge Paul alobi nazali bobele na ngolu Ne nous a pas été accordé en vain. ngolo na Nzambe epeseli biso pamba te Je ne suis préparé à rien, seulement na mibongisi na eloko te et cela suffit déjà en fait. kasi Cela suffit déjà. wana Nzambe ye moko kubanzela biso wana kutu ekoki Préparé, le tobongisami Seigneur nous bénisse. ete nkolo apambola biso elongo Et de même qu'il nous a instruits, ndenge alakisi biso il veut nous enseigner. alingi kotangisa biso Et le kondima Seigneur n'a pas enseigné la foi à ses disciples et nous Kolo, sommes reconnaissants atalisi kondima na bayekolo na ye te wana tozali toyebi yango dans la pratique. kasi L'Esprit de notre Seigneur na misala kondima na biso na misala nde emonisama à faire et à enseigner. Nous commençons à enseigner, tokomi kotangisa se fait attendre. mpe kosalela yango tokomi kozela yango À enseigner. Et ainsi, en enseignant. Et ainsi, tous étaient enseignés par Dieu. boye Ils voyaient banso la divine batangisama na Nzambe et recevaient ensuite l'enseignement bongo par-dessus. baza kozwa malakisi likolo Suite à la parole que nous avons lue. Et vous- likolo na kondima oyo likolo na koyoka liloba na Nzambe baza koyoka bazalaki kolakisama na Nzambe 15, n'est-ce pas, je crois, oui. Nous avons lu le verset 1, ce n'est pas à nous, au Seigneur. Non, pas à nous, pas à nous. Non, rends gloire à ton nom. kolo ezali na biso te Évangile de Jean, kasi ezongisa nkembo na yo moko chapitre 5, au verset 41, qu'il est écrit. Jean 5, verset 41. Jean 5 verset Ne 41 reçois pas la gloire des hommes. nazwaka lukumu na bato te Pas la gloire des hommes. Verset 41, Jean 5, verset 42. Au contraire, j'ai reconnu en vous que vous n'avez pas en vous l'amour envers Dieu. kasi ngai nasosoli na bino te bino nde boza na bolingo epai na Nzambe te Au Père, mais vous ne me recevez pas. Si un autre Soki vient en son propre moto ayaki na kombo na ye le recevrez. mbele boyambi ye Comment pouvez-vous avoir la foi ndenge nini bokoki kozala na kondima puisque vous acceptez les honneurs les uns des autres, mais que vous ne désirez pas les honneurs qui viennent du seul Dieu? bozo kozwa lukumu oyo kuta epai na Nzambe te e na mabunga bino na bino bozo komona kasi lukumu oyo kuta epai na Nzambe boza nango mposa te Alors qu'il marchait sur terre, boye aza ntango ye azotambola na mokili oyo refusait tout honneur. aza koboya lukumu nyonso ya bato Spirituels s'en sont bien emparés. Ils traversaient le marché en robe longue, tout le monde les saluait. azalaki kotambola Lorsque les fêtes avaient lieu, bato nyonso baza kopesa ye bambote
na robe ne ya mulai. Il prenait les places Kasi tango bafeti après l'honneur. na ezo salama azoko zwa Il ne désirait pas l'honneur esika ya lukumu. dans le programme de Dieu. Kasi bazali kolinga lukumu te na manaka na Nzambe me na biloko na bango moko. En sa parole, il n'avait aucun désir. Et il devait déjà dire à l'époque, autrefois, que verset 43, si un autre vient en son nom, en son propre nom, Asila koloba yango combien de fois avons-nous moto mosusu ko ye na kombo na ye bozo koyamba ye me ngai na ye na kombo ya tata na ngai bozo yamba ngai te. Jésus-Christ écoutera automatiquement l'Antichrist. Entre les deux, il n'y a que la désobéissance, rien d'autre. Donc soki antichrist akoyoka Jésus Christ na lolenge mosusu Ni suivre deux voies différentes, ni servir de maître en même temps. Matthieu 6, 24. biso Il veut faire de nous des gens tokoki kolanda qui marchent dans ses voies, banzela wana mosusu te. le servent Ye de tout leur asala biso bato oyo bazosalele mosala na lolenge mobimba. Dès que le Seigneur l'a dit, verset 42, au contraire, j'ai reconnu en vous que vous n'avez pas en vous l'amour Ngai na sosoli kati na bino te bino boza na bolingo te. religieux de la tête aux pieds. Bato baza ba religieux na mutu ti na makolo. Vous n'avez pas l'amour Bazalaki na bango na bolingo na Nzambe te. pour le ministère, l'amour pour l'honneur, l'amour pour... Bazalaki na bolingo mpo na ministère, bazalaki bolingo mpo na lukumu na bango. Au nom de mon Père, Alobi et vous ne me recevez pas ntango na ye na kombo na tata na ngai boza koyamba ngai te. en son propre. Soki moto mosusu aye na kombo na ye nde boyambi ye. Quelle déclaration prophétique Litatoli nini semble ya lisakoli. de la grâce. Ne pensez pas que l'esprit antichrist n'est entré en existence qu'avant-hier. Boyebi te ke Non, molimo oyo ya kotelemela Kristo ekoti kaka lobilobi awa te. l'antichrist vient et déjà beaucoup d'antichrists sont sortis. Il y a toujours eu ces deux lignes, Milimu wana ezalaka kaka et Abel. ligne mibale ezalaka Abel na Caïn. Christ L'antichrist et Christ à la fin. Antichrist pe na Christ na suka. Abel na Caïn. La différence est clairement visible. Bokeseni ezomonisama polele. De l'autre côté, seulement lorsque nous sommes mis de son côté. Et cela se manifeste par et dans le fait que nous l'aimions, que nous l'aimons. Et si nous l'aimons, nous l'aimons. Soki emonisama boye soki olingi Nzambe olingi ye. Et alors nous l'accueillons, nous la recevons. Boto yambi ye totamboli na elongo. Soki okepa munguna osali pe ndenge moko. Il est même dit au verset 44, comment pouvons-vous venir à la foi puisque vous acceptez l'honneur les uns des Ndenge nini bokoki koya na kondima boni bozolinga lukumu bino na bino. gens haut placés de majesté de ceci ou de cela ou de dignitaires, mais simplement de reconnaître Dieu et la révélation de Dieu en Christ. Esengeli koyeba bufungami na Nzambe kati na Kristo. Kasi Personne qui puisse prétendre recevoir de l'honneur. kasi moto anaboye bawana akokubeta tolo te ayamba lukumu na bato. Qui vient du Dieu Oyo akosepela bobele na oyo ekute pa na Nzambe na bomoi. Yango nde ya kozala nango. l'accepter et passer à côté de l'honneur que Dieu donne. Ezali kondima yango kope kokende libanda na oyo Nzambe aza kopesa. Mais soko olingo sepelisa Nzambe okozwa position na Nzambe na kati na ko yambaka oyo ya lobi. Nous le voyons, c'est de plus en plus clair. Cela apparaît clairement de quel côté se trouve
les hommes. tomoni yango polele lelo oyo ngambo nini bato baza kembo ezongisama na nkolo po etonga moke ezali oyo yango ekoki kogumbamela yango te. Des personnes qui ont fléchi le genou devant Dieu et lui ont confié leur vie ne fléchiront le genou devant aucun homme, même s'il se prend pour Dieu. Bato oyo bagumbami mabolongo na bango liboso na Nzambe bakopesa bomoi na bango pa bato mosusu te. Bien à genoux et reconnaissent n'importe qui vient en son propre nom. Parce qu'il cherche la gloire bangoyo des hommes. bazoluka lukumu na bato oyo bazofukamela bato. Elle est destinée Moi à être sur la terre pour la gloire de Dieu et ensuite dans la ye akanami ete awona mokili amona gloire na Nzambe pe kuna na lola pe amona yango. la louange de sa grâce glorieuse. Et si nous ne sommes par grâce, nous ne le sommes pas par des œuvres. Et si Soki biso tozali baoyo na ngolu tozali baoyo te na misala. mais que celui qui veut se glorifie dans le Seigneur, Kasi oyo alingi amikomisa na nkolo dans sa fidélité et na de sa miséricorde envers nous. bosembo na ye pe na mawa na ye. Au verset 46, Jean 5, il est écrit, car Jean 5, 46. croyez Moïse, vous me croiriez aussi, Pamba te car soki bondimelaki Moïse il a parlé. pe bondimeli pe ngai. Écrit, pardon. C'est de moi qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croire à mes paroles? Soki bondimi na makomi oyo te ndenge nini bakokondima na maloba na ngai. La prédication vient de la parole de Dieu. Liloba liteye kuuta na liloba na Nzambe. Et peut-être le soulignons-nous à cause de ceux qui pensent que nous mettons Frère Branham au premier plan. Bato bazo banze to chaka ndeko Branham na premier plan. Et comme je le pense au plus profond de moi, Nazo loba yango ndenge nazo banza yango kati na motema na nga mobimba. nous n'élevons pas un homme, Tokotombolaka mutu te pas un homme. epe tozotombola mutu te. Nous n'avons pas négligé ni rejeté ou alors méprisé Na bongo ce que Dieu a fait. toboyi Nous avons te accueilli et oyo Nzambe asali. Toyembango na motema na biso mobimba. envoyé par qui Dieu Epe toyebi te na nzela nini Nzambe atindi maloba na ye. au fait que j'envoie recevra la récompense. Oyo akoyamba mosakoli naza kotinda akozwa lifuti. Mais nous rendons gloire Kasi tozongisi matondo na Nzambe. dans le psaume 115. Psaume 115. Écrit au verset 2, pourquoi les païens diraient-ils, où est donc leur Dieu? Pona nini bapagano bakoloba ete wapi bongo Nzambe na bango. Dans les cieux, et tout ce qui lui plaît, il l'accomplit. Akokokisa yango. Dieu n'est pas seulement dans le ciel, Nzambe azaka na lola te a fait sa demeure asali pe dans ton cœur, efandeli na ye le mien, kati na motema na ngai pe na motema na yo. qu'il puisse Amen. accomplir sur terre ce qu'il a décidé de faire Po te asala oyo na mokili au ciel. oyo akana kosala uta lola. Nous l'avons souvent souligné. Tobetaka yango se te Seigneur s'est préparé un corps nkolo amibongiseli nzoto par lequel il veut parler et agir. na nzela na yango alingi aloba asala pe musala. Non, œuvre de la main des hommes. Psaume 115, verset 4, verset 5. Elles ont une bouche et ne peuvent parler. Elles ont des yeux et ne peuvent. Musala ya bato bazana na misu bakoki komona te, bazana monoko bakoki koloba te, bazana matoyo bakoki koyoka te. Oyo bato basala Ils ne peuvent pas saisir avec leurs mains. Ils bakoki kosimba pe te na maboko na bango. aucun son ne sort de leur bouche, de leur gorge. Notre Dieu peut faire tout cela. Il peut parler, il peut entendre, il peut marcher, il peut voir. Nzambe na biso ya kosala
oyo miso ezo komona mato ezo koyoka epe ko tambola muto azo kotambola. Il a écrit les 10 commandements. Dieu peut même écrire. Nzambe akomi 10 commandements. Nzambe yemo akoki kokoma. Avant même que quelqu'un sache ce que signifie écrire, Dieu le Seigneur a écrit. Liboso te moto ayeba nini bakomaki nkolo Nzambe akomaki yango. Nzambe akoki koloba akoki kofongola. Nous devons compter davantage sur la présence de Dieu. Biso ya yambo to telemela na komonisama na Nzambe. Mais le transférer du passé au présent et savoir ce que Dieu était hier. Toyeba malamu oya kala na ya lelo na koyebete Nzambe azali ndenge moko lelo pe libele na libela oya lobi ezo salama. Non pas un Dieu que nous façonnons. Ezali Nzambe oyo biso moko tozo yemaka tozo bongisaka na mabele Nzambe wana te. Ce qui est beau, c'est que nous ne créons pas Dieu. Eloko ya kitoko ezali te biso tokelaka Nzambe te me tondimi ti ye mutu akela biso. Que le Seigneur nous a donné. Tous ceux qui se font une représentation de Dieu et le façonnent de manière si belle n'ont finalement pas Dieu. Bao nyonso bazo kobongisa Nzambe na ndenge na bango babongisi baza na Nzambe te. Elle est très belle, mais elle n'a pas de vie, pas d'ouïe, pas de vue, rien du tout. Ezali na komona te eloko te eloko basali kaka babongisi na mabele tu bati boende Nzambe wana Nzambe te. Nzambe ya lobaka Nzambe na biso amifungulaka atalisaka. Ils se font un Dieu. Bazo miselela Nzambe. J'ai été vraiment étonné ces derniers jours de voir cette divinité dans le catéchisme catholique. Nakamwaki nakomonaka bonzambe na kati na catéchisme. Le Père est assis à droite. Tata afandi na loboko ya mobali Le bâton de commandement azali na lingenda ya kopesa mitindo. est assis à gauche. Il tient la croix. Ye afandi pe na gauche asimbi Kristo afandi na gauche asimbi ekulusu. L'autre main est au-dessus du livre. Et le troisième est assis si beau comme une colombe au milieu des deux. Mosusu afandi katikati na Kristo na tata lokola ebenge. Un Dieu. Balobiki baza Nzambe moko. Un Dieu. Mais pas quelque chose que les hommes peuvent imaginer. Nzambe azali bobe moko kasi na makaniso bato bakuku mikanisela te. Et je pensais, comme les hommes peuvent vite faire Dieu selon leur propre imagination. Na banzi Tous ceux qui ont compris, ndenge bato bakoki kosala Nzambe na lolenge na makanisi na bango. servir à la louange de sa gloire, ceux-là n'ont pas d'imagination personnelle. Baoyo bakosalela ye na kembo pe na lokumu na ye bazali na makanisi na bango ya bango moko te. C'est vrai. De la révélation de Dieu lui-même. Bazo tambola na bofungami na Nzambe ye mei. Et c'est ensuite révélé. Au fil du temps, Et puis azoko mitalisa na ngonga nyonso. le feu. Christ était le rocher qui Kristo azaka libanga dans le désert. oyo ezalaki kati na esobe. Qui veut expliquer tout cela? Nani yango kolimbola manso wana? Les gens qui peuvent l'expliquer. Ils cherchent des gens qui peuvent croire cela. Nzambe azoluka bato oyo bakoki kolimbolela biso wana te azoluka bato oyo bakoki kondima yango. Amen. Dans Psaume 115, Psaume 115 il ne voit rien, n'entend rien. Et il azomona eloko te azoyoka eloko peut te. parler, il peut agir, il peut sauver, il peut guérir, il peut bénir. Et nous attendons de plus en plus, non pas dans l'impatience, mais Na oyo ya biso akoki kobikisa akoki kokangola face aussi tozozela dans le domaine kolo asala pe de la confirmation oyo ye mosala la parole. kati na biso na nzela liloba na ye Et ainsi reçoivent ce qui lui revient de plein droit. pe nkolo akozwa oyo esengeli azwa ya mutuya. La parole est à la fois originelle, aussi sûre, möchte der Herr sich offenbaren.
le Seigneur veut se manifester. Maintes fois, il a enseigné la foi à ses disciples. atalisaki kondima epai bayekoli na Vous ne ye. pouvez pas croire, il était très affligé. Azalaki na mawa. Dans Matthieu chapitre 12, Na Matthieu 12, je vais lire nazotanga. du verset 15, Matthieu 12, Matthieu 12, 15. verset 15. Quand Jésus l'a pris, Tango Yesu ayokaki yango, de là, et beaucoup le suivèrent, mingi balandaki ye, guéris tous. Matthieu 12, 15. Arrêtons-nous ici sur ce seul verset. Matthieu 12, 15. Il a tous guéri. Abikisaki bango nyonso. Celui qui suit vraiment Jésus, il a droit au salut, il a droit à la guérison. Amen. Oh nyonso ozolanda Yesu Kristo aza na ndingisa na lobiko, aza na ndingisa na kobikisama. Mélange de personnes à sa suite, mais des personnes en qui il peut se Ye aza na posa bato baza kosangisa maloba na ye te. Aza na posa na bato oyo kati na bango akoki komifongola, komitalisa. Il les a tous guéris. Abikisa bango banso bayaki kotala ye. Ils l'ont suivi autant qu'il y en avait qui le suivaient. Il les a guéris. Bato tu baza kolanda ye azalaki kaka kobikisa bango. Alors que nous sommes devenus disciples du Seigneur, Lokola tokomi be bayekoli na ye. nous lisons ceci dans la parole de Dieu. Tozotanga yango na liloba na Nzambe. Qui l'ont suivi Baoyo nyonso balandaki ye en tant que disciples de Jésus-Christ. lokola bayekoli na Yesu Kristo Le droit divin. baza na ndingisa ya bule. Le droit divin à la guérison. Baza na ndingisa ya bule ya lobiko. Amen. Nous devons vraiment confirmer et dire cela intérieurement. Esengeli toto lango toloba pe na mitema na biso iyo. Si nous n'y croyons pas encore tout à fait, aide notre incrédulité. Soki tondimi yango te kolo sunga biso na motema na biso ekenze oyo elongwa. Verset 18. Voici mon serviteur que j'ai choisi, Tala ni mosali na ngai oyo nga na poni. en qui mon cœur Epai na ye plaisir. motema na ngai eza na esengo. Je mettrai mon esprit Nakotiaka molimo na ngai likolo na et ye. annoncera Ya kotatolaka boyengebeni nation. na mabota. Il ne se querellera pas, il ne criera pas et personne n'entendra sa voix. Akoswana te, akoganga te, moto pe akoyoka mongongo na ye te. Prier. Et il ne teindra pas la mèche qui brûle. Bongo Jusqu'à ce qu'il akoboma singa oyo ezokopela moto te. Tikino akotalisa boyengebeni na ye. Et en son nom, les nations païennes mettront leur espérance. Na kombo na ye Quelle parole! mabota ya bapagano ekotia elike bango epai na ye. Amen. Iloba nini oyo? Espérance. Elikia akotia elikia. Destiné aux Juifs. Il est en effet écrit, le salut vient des Juifs. Jean 4, 22. Jean 4, 22 balobi ke lobi ke kouta epai pagano ba juif. L'Esprit de Dieu a reposé sur notre Seigneur. Mulimo na Nzambe azangi likolo na nkolo na biso. Sur lui s'accomplisse par lui. Manso ekokisami na nzela na ye. Reposer sur nous. Alors il n'y a plus de querelle, Boye plus de cris, soki yango eza likolo na biso kolelele eza te, konganganganga eza te. plus qu'un service à accomplir. Amen. La puissance de Dieu au sein de l'église. Toza na posa kaka ya kokisa mosala na ye, nguya na Nzambe kati na eklesia na ye. Amen. On penserait que les gens qui sont devenus croyants devraient avoir la langue coupée. Bato babanzi ete Tout homme bato oyo bakomi bandimi basekeli bazala lolemo ekatana te. au service de Dieu. Bato oyo nyonso baza na mosala na Nzambe. On ne peut ni l'ignorer ni la
ni faire comme si on n'aurait pas entendu. Quel dommage est toujours causé par le fait que les plus pieux parmi les pieux sont tout simplement trop maladroits. Bato ya peto kati na bato ya pieux bato otalisa elongo lokolo basambelaka bazala kaka bato mabe. Mais maintenant il y a de l'espérance pour nous tous. Kasi awa eliki eza mpo na biso banso Atteindre un jour cet état où tout ce qui est maladroit et qui provoque l'affliction cessera et où nous nyonso eza ya mabe tout ce qui se met en travers de notre chemin. oyo eza kotelemela biso na nzela eza kobota biso mawa ekosila. Plus de querelle. Koswana te Personne ne fait entendre sa voix de quelque manière que ce soit. moto te akotalisa mongongo nayo na lolenge alingi te. Qu'il soit une bénédiction pour les autres. Akozala lipamboli mpo na baninga mosusu. Seigneur, fais de nous une bénédiction. Kolo sala biso lipamboli. Amen. Pour les autres. Mpo na baninga. Veux nous bénir. Kolo alinga pambola biso. Devenir une bénédiction pour les autres. Tokoma lipamboli mpo na baninga. Il ne brisera pas un conduit plié. Il n'éteindra pas la mèche qui ya koboma brûle bakoboma jusqu'à ce qu'il ait fait. mokaba oyo eza kopela moto te. Notre Seigneur mènera sa cause à bien. Kolo na biso akotambisa mosala ne na lolenge esengeli. En s'étranglant tout juste, mais en remportant une grande victoire. De même qu'il a vaincu la mort, l'enfer et le diable. Kolo na biso akoloketa ke lokomijebi kasinga kasi akozwa elonga ndenge alongaki satana ndenge alongaki liwa Un jour avec tous ceux qui étaient ressuscités avec lui. ndenge atalisaki yango na bao nyonso to basekwaki na ye atalisaki elonga na ye. Il aura révélé sa victoire totale. Akotalisa Paul écrit en effet elonga na ye mobimba que tous les ennemis ont été mis ete en marche. banguna na ye banso bazalaki na sa matambe na ye C'est la mort. eza liwa. Jusqu'à présent, comme nous, monguna suka eza liwa à chaque enterrement, la mort. ndenge tozalaka biso nyonso awa ntango tozokende kokunda mutu liwa kaka. Mais, Kasi nous l'avons souvent souligné, ndenge tobetaka sete la prédication de l'évangile de Jean, na sango ya evangile ya Yohani où le Seigneur, wapi ekolo alobaki à qui la parole avait été adressée, na bao liloba elobamelaki bango mais vous mourrez comme des kasi bozokufa lokola bato sur terre. D'un côté, awa na mokili oyo mais vous mourrez comme des hommes. bozokufa lokola bato awa na mokili N'est pas la fin. kasi liwa eza suka te. C'est vrai. Le cercueil est d'un prix identique pour le croyant et l'incroyant. C'est le même cimetière, serkei ezaka ndenge moko la même profondeur, et Prof- la même hauteur. na lolenge bakundaka moto ezaka ndenge moko ezala mondimi eza mopagana. Comme nous pouvons être reconnaissants. Ndenge nini tokozala reconnaissez pas na nzambe na biso Dans le Dieu vivant, kozala na kondima na nzambe na biso na bomoi a vaincu la mort, alongi liwa triomphé de l'enfer. alongi mpe na lifelo. Son corps est mis dans le cercueil de la même manière et il est enterré de la même manière. Zoto na ye bakunda ngo na lenge moko Mais l'homme croyant, kasi mondimi seul la maison dans laquelle il vivait, bobele ndako kani azalaki kofanda yango nde kotikala kuna paradis, oyo elimu na ye kokende na paradis Seigneur, me atondo nkolo cause victorieusement. akotalisa elonga na ye mobimba. La belle expression, verset 21. Et en son nom, les nations païennes mettront leur eloko ya kitoko na kombo na ye en son nom. mabota Pardon des péchés devait ekotia mitema na bango na kombo na ye na kombo na ye bolimbisi na masumu
ekosalama kobandela na Jérusalem. Faisons encore aujourd'hui. Yango nde ezosalama mpe lelo. Nous pouvons transmettre à l'humanité la grande et même la plus grande offre de grâce. Tokoki kopesa mokili mobimba ngolo munene oyo Nzambe azopesa biso. Qui nous a aimés. Ke alingaki biso. Et qui nous a rachetés. Epe asikoli biso. Qui fait sortir sa cause virtueusement. Amen. Pe alongi. Si nous regardions ce qui est visible, So totali oyo miso na biso ezomona. comment cela finira-t-il? Yango ekosila ndenge nini? Mais nous faisons comme Moïse Kasi tozosala lokola Moshe. et comme tous les vrais serviteurs, Lokola batutu ya Nzambe solo solo. nous ne regardons pas à ce qui est visible. Tokotala ta oyo ezokumonisama na miso. Tokotala oyo emonisama te. Amen. À celui qui est invisible, comme sous Na oyo pe amonisama te. nous sentons mieux. Une nouvelle force de foi. Kondima ya sika kondima ezokoyela biso. Amen. Nous sommes effectivement fortifiés dans la foi. Tolendisa misolo na kati na kondima. Une autre parole qui correspond en fait à ce que nous avons déjà lu. Liloba oyo ezokokana na oyo tosili kotanga. Dans Matthieu 13, il est écrit Na Matthieu 13 alobi boye. du verset 41. Verset 41. Matthieu 13 verset 41. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui rassembleront de son royaume Mwana na moto akotinda ba anzeli na ye et tous ceux qui pratiquent. akosangisa bato nyonso to baza kosalela liloba na ye. Verset 42, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, et là il y aura des pleurs et des cris. Bao to baza kosalela liloba na ye te akobwaka bango na fournaise ardente epai lifelo moto ezopela. Entendre. Si nous allons avec cette parole à ce que nous avons lu mercredi, Soki tokei na liloba oyo de Matthieu, na oyo totangaki mercredi chapitre 18, na Matthieu 18 écrit ici au verset 6. na molongo ya motoba elobi 6. Mais quiconque scandalise l'un de ces petits qui croient en moi, oyo nyonso to le mieux pour lui serait aza kobetisa libaku na oyo nyonso ozokondimela ngai ekozala malamu mpo na ye bakanga ye libanga na kingo babwaka ye na se ya mai. elle est la plus profonde. Nous avons lu le terme scandale. Totangi kombo oyo skandale libaku munene. Faire aux siens et dit, verset 6, Matthieu 18, mais celui qui scandalisera l'un de ces petits qui croient en moi, Oyo akobetisa libaku moko na moke oyo azokondimela ngai qu'on lui mit au cou une meule de moulin, malamu bakanga ye libanga là où na kingo est la plus profonde. babwakisa ye epai mai eza mozindo. La meule de moulin. Parce qu'il y a trop de nageurs qui causent des ennuis aux autres, puis plongent et reviennent à Oyo la surface. mosusu ezalaka adindi na mai mpe azongi, kasi oyo mele wana ya libanga munene bakobwakisa yo otikali kuna na se okobima libanda lisusu te. Dans ces gens-là, il a dit, on mettra sur eux une meule de moulin afin qu'ils Na bato oyo baza kobetisa bao ya ngai libaku bango nde bakobwakela bango bakokanga bango libanga nagent plus. Mais je pense bakokita na se bakonage epe lisusu te bakozongela te. nous disons ici de face, devant ici, ce sont des paroles saintes de notre Seigneur. Oyo eza maloba na bule na nkolo na biso Dans le royaume de Dieu, parmi le peuple de Dieu, et qui se vante peut-être ensuite na bokonzi na Nzambe bamosusu baza kobeta tolo ne s'en sortiront pas. mpo kasi bakobima kuna te. C'est vrai. Non. Et l'heure est venue, au moment où l'on rassemble l'ivraie et tout le reste, tous ces scandales, tout cela doit être aussi enlevé. Gonge ye De compte, il doit en résulter oyo bazali kosangisa bamatiti mabe à juste titre son nom, car c'est en son sein qu'il peut
se manifester. ezali bobele Il est également bao ya yende kaka na yende bakoki komonisama que beaucoup ne comprennent pas. mingi bazososola yango te. Avec chaque séduction, nako il fait un esprit séduction nyonso tu molimo ya koséduire ezali déviation, toute interprétation bazali kolimbola mabe na liloba na nzambe kotango mosika na liloba na nzambe ezali biblique te. déjà être un scandale dans le ezali deja scandale libaku munene ndenge Polo alobi yango na Galati et vous égare. mawa na oyo azokoséduire bino atangwisa bino mosika na liloba na nzambe. Cette malheur au monde à cause des scandales. mawa na mokili Doit venir même malheur à l'homme par qui kokweyisama séduction esengeli eya kasi na nzela kani yango esengeli eya mawa na bato wana les et jette-les loin de toi. bango okokanga bango okobwaka bango mosika na yo. Il mutilé ou boiteux que d'avoir les deux mains ou les deux pieds et d'être jeté dans le feu kangi bango mokolo mibale na maboko mibale obwaki bango na mboto. éternel. Et si ton œil t'irrite, etc. Verset 9. Et ainsi de suite. Et ensuite, au verset 10. Prenez garde de ne pas mépriser un seul de ces petits. Bokeba pote bako na kocholo te moko na babana mike oyo Vois toujours la face pamba te bamonaka elongi na nzambe qui est dans les cieux. oyo aza na lola. Dieu nous a destinés à être dans son royaume. nzambe akani biso ete tozala na bokonzi na ye. Les scandales et les séductions, il avait été prédit que Judas serait nzambe ayebaki séduction na baskandale elobamaki te Yudas akoteka Yesu. Et il est dit, il faudrait mieux pour un tel homme qu'il ne soit jamais né. alobeki esengelaki te moto motinda boya abotama te. Nous avons entendu souligner dans Matthieu 24, 24. toyoki Matthieu 24, 24 Les choses seront si proches les unes des autres. ke banguna bakozala mosika te bakozala pembeni bamosusu na bamosusu. Il suffit c'est vrai d'apprendre de l'histoire des communautés religieuses que esengeli ne s'est arrêté devant kotanga makambo ba communauté religieuse sera nulle part, même maintenant dans le dernier tour, et qu'il y veillera toujours. Là où Dieu commence à agir à nouveau, il commencera à semer le malheur. bango musala bango nini kaka tango nzamba abandi deja kosala musala bango nde bazoya kolona mimboto mabe. À ses côtés. Ces paroles sont en fait très très sérieuses et le Seigneur veut aussi nous enseigner. kolo pe alingi kotangisa biso pe lisusu. Il était autrefois si mécontent de ses disciples parce qu'il azalaki mwa mawa n'avait pas mis en pratique na bayekoli na ye l'autorité mpo basalelaki na misala te bokonzi bazalaki na yango ya bule. alors dit jusqu'à quand alobi na bango tikino mungonga nini ngai na kozala na kusiportaka bino. 17 Matthieu 17 Matthieu 17 du verset 16. mlongo azomi na mutoba. C'est là que cet homme dit, je l'ai déjà amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu. wana nde moto oyo alobi nasi na memeli oyo ye na bayekoli na yo kasi bakokaki kobikisa ye te. Espèce d'incrédule bino bayekoli na ngai lolenge ya bato ya mitema ekenze et de pervers, pardon. Jusqu'à quand tikino na ngonga nini pourrais-je vous supporter? na kosiporte bino Amenez-le-moi. bomemelanga moto ya bokono wana. Verset 18. Jésus menaça alors l'esprit mauvais yesu apameli molimo mabe wana alors de l'enfant. kati na mwana Fut guéri. epuis mwana amimoni abikisami na mbala kaka. Après cela, les disciples s'approchèrent de Jésus. nsima nango bayekoli bapusani pembeni na ye et lui demandèrent epe batunaki ye mutuna mpo nani biso tobengani molimo oyo te. Verset 20. Il leur répondit, ayanoli bango de votre petite foi, na kondima na bino ya moke je vous le dis, nayebisi bino si vous avez la foi soki bozali na kondima
lokola graine ya mutarde mbele bopesi mitundu na ngomba oyo elongwe awa kasi eloko moko kozala impossible na bino te. On ne peut pas lire cette parole sans penser à l'incomparable service de frère Branham. Toke ko kangale ko tika lelo boite soki to banzi na musala oyo ndeko Branham aza kosala. Chanter le cœur au début. Baza ko yemba nzembo liboso. Crois seulement. Ko ndima kaka. Nyonso eza pété. Qui croit. Na oyo aza ko ndima. Lo yembo wana. Il s'est rangé du côté de Dieu. Azali komitia na ngambo na Nzambe. Et il a considéré comme un mensonge. Pe atali lokola lokuta o nyonso toza kotelemela liloba na Nzambe. Amen. Et il a ainsi honoré Dieu dans la foi. Boye akomisi Nzambe na kondima. En agissant dans la foi. Na kosalaka na kati na kondima. Et le Père est alors venu vers Jésus. Tata epa na Yesu. Ce qu'il a dit aux siens. Oh, vous espèces de gens. Bino. Lolenga na bato ya muteme kenze. Si le Seigneur prononçait une telle déclaration alobaki malobo epa na ngai ubi epa na bino. Mbele tozi choc. Le jour de notre vie. Mais il est écrit. Kasi ekomami. Sans les œuvres est mort. Kondima we zangi misale kufa o. Quand une chose est morte. Soki eloko ekufa. L'un de nous prononce alors le discours d'adieu. De ezali maloba na suka. D'une foi morte. Nini nango tokozwa na kondima na kokufa. Faire enterrer ce qu'il nous faut. C'est une foi vivante. Kondima. Esengeli ezala kondima na bomoi. En un Dieu vivant. Parce que kondima wana ezali na Nzambe na bomoi. Kondima wana ezali kondima na bomoi. Foi morte. Soki bongo te ezali kondima ekufa. Ni rien du tout. Mais Dieu. Kasi Nzambe na biso aza na bomoi. Et parce qu'il est un Dieu vivant. Lokola aza Nzambe na bomoi. Foi en lui est une foi. Kondima na yepe ezali kondima na bomoi. Amen. Si c'est une foi vivante, alors lui, la vue, l'action et la marche sont là. Soki ye azali kondima na bomoi. Komona pe musala na ye ezali kotambola elongo. Il est écrit. Ekomami. 1 Pierre 1 verset 3. 1 Pierre 1 verset 3. Résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Koseko na Yesu kati na bawe. C'est ce qu'il dit à ses disciples. Yohana zolo na bayekoli na ye. C'est ce qu'il nous dit aujourd'hui. Yohana zolo bela biso pe lelo. Amen. Vous qui croyez. Bino baza kondima. Combien de temps encore hésiterez-vous? Boni boni bokotepa tepa. Petite foi. Na kondima yana muke. Comme l'écriture l'a dit. Alobele biso ndenge likomi elobi. Vous, espèce d'incrédule. Bino. Lolenge ya bato ya muteme kenze. Bato bakumona kama malamu te. Vous supporterai-je? Nako supporter bino ndenge nini, nako zala bino ndenge nini? Comment nous sentirions-nous si le Seigneur nous parlait? Tokoyoka ndenge nini soki nkolo azolobela biso makambo yango? Jusqu'à quand me donnerai-je de la peine avec vous? Tikino na tango nini nakozala na pasi na bino? Bokopesa nga pasi nakozala na bino. Et vous ferai-je connaître toutes les paroles de Dieu? Nakotalisa bino maloba nyonso to na Nzambe. Continuer avec vous sans que Et puis résultat. nazokoba kaka na bino namona eyanu te, namona résultat te. Bien-aimés, Balingami. nous sommes tous confrontés à cette tâche immense. Biso nyonso tozana likambo ya munene oyo etuti biso. Et il est jusqu'ici satisfait de nous. Azali ti sikoyo asepeli na biso te. Bien écouté, nous avons reçu les choses. Toyoki malamu, toyambi makambo ebele, toyoki makambo ebele. Que nous avancions dans la foi. Ete tokoba na kati na kondima. Terre a prononcé cette phrase puissante. Jean 14, verset 12. Tango azaki na mokili atatoli malobo oyo na Jean 14, 12. Aussi, et même de plus grande, car misalo nga naza kosala bino pe bokosala yango. en arriver à ce que notre foi
2 jambes saines, 2 yeux sains, 2 mains saines. Kondima na biso ezala na ezala la koningana de Dieu vivant. Zambe na bomoi. Considérons les héros de la foi. Totala oyo bao bazaki balongi na kati na kondima ndenge nini bango batambolaki. Manque chez nous. Wana ezozangi pa na biso. N'avons pas encore osé te prendre à ta parole. Biso nano tomeki kozwa liloba na ete. C'est vrai. Le faire avec foi. Kasi tolingi kosala ngo na kondima. Prendre par ta parole. Tozwa ngo na liloba na yo. Interrogèrent. Il est dit au verset 19 là-dessus, les disciples s'approchèrent de Jésus quand ils furent seuls avec lui et ils interrogèrent. Wana pona mwana wana bayekolo ne bapusani pembeni na Yesu Kristo. La foule était encore autour d'eux. Zukande etuluku na bato ezalaki na baye batuna ke mutuna te. Tango abendi bango amoni moko nde bake bapusani pembeni na ye. Oh, nous pouvons apprendre beaucoup de choses. Biso to yekolo makambo ebele emporter chez nous comme une grande leçon. Lokola leçon munene. Nous lisons, écoutons et prenons à cœur. Toyoka petosi bango na miteo na biso. Ils s'approchèrent de Jésus. Bapusani pembeni na Yesu. Au départ de la foule. Tango bato ebele bakei. Une affaire personnelle. Ekomi likambo ya mutu ye moko. Oh, que nous puissions toujours faire la différence. Bo etopesa bokeseni. Ce qui appartient au public. Oh nini etali ya bato nyonso privé. Nao etali biso na nkuku. Demander ou dire en présence d'autres personnes. Oh peut-on faire que tokoki koloba liboso na bato mosusu. Que nous puissions tous à l'avenir peser tout cela et prendre pe na komonaka tozonga lisusu totala oyo tokoki koloba en public na oyo tokoki koloba awa ntango toza biso na biso tina kondima na bino ezalaki na méchanceté te ezali mpona méchanceté bascribe te mais atina na kozanga kondima na bino. Il ne fait pas de grands reproches. Il dit seulement à cause de votre petite foi. Azoloba ba reproche mingi te, mais azoloba kaka likolo na kondima na bino muke. Tous l'incrédulité, j'en doute. Mais nous sommes assez honnêtes pour dire, Seigneur, notre foi a été trop faible. Kasi, pona wolobete toza tozondi miloba na Nzambe te, mais tozoloba kaka ete kondima na biso ezaki peza faible, c'est vrai. Par notre petite foi. Et nous n'avons donc pas encore pu voir les résultats. Kasi, tomoni nanu pete e ya nona kondima na biso oyo. Il vaudra jusqu'à la fin. Donc si nous savons que c'est seulement à cause de notre petite foi. Soki toyebi bobele te, ezele tina na kondima na biso ya muke. Remédier à la situation. Comme je l'ai dit, le Seigneur nous a mis à son école. Il nous a pardonné. Nos fautes ont été expiées. Nous sommes devenus les enfants de Dieu. Nous avons reçu Amen. la parole. Amen. Et cette parole ne peut pas revenir à vide. Maintenant, elle doit devenir très personnel. Awa esengele koma ya yona ngai. Amen. À ceux qui sont devenus croyants. D'abord bakobi bandimi. Nombre de promesses. Bilaka eza ebele. Doivent s'accomplir. Esengele kokisama na nzela na biso. Et s'il est certain que la parole de Dieu s'accomplit pour le peuple d'Israël. Soki solo. Liloba na Nzambe kokisamaki mpona bana Israël. Et si d'une manière générale, prophétie biblique, prophétie nyonso na Biblia oyo ezalaki na miso na biso esengeli ekokisama. Que cette parole qui concerne l'Église ne doit pas faire exception. Liloba oyo etali eklezia yango mpe esengeli ekokisama. Sans effet. Ekoko zonga ezanga kusala musala na yango te. Dieu l'a envoyé. Nzambe nde mutu atindi yango. Dieu a parlé. Dukola Nzambe ye mutu alobi. Et cela s'est trouvé là, c'est apparu.
wana ekumoni sama. Si la parole du Seigneur est sortie de sa bouche pour l'église, Soki liloba na Nzambe nous demandons ebimi na monoko na ye mpo na eklesia venir à lui à vite, ekoki kozonga mpo na epamba te et faire sans accomplir. esengeli ekokisama ntina oyo Nzambe atindeli yango. Amen. Que sa bouche s'est à dire, car c'est pour cela qu'elle a été prononcée. ezali mpo na yango nde etatolamaki, À vide, sans avoir accompli les choses. ekoki kozonga te. Par l'église, la parole de la promesse trouve son accomplissement. Na nzela ya eklesia liloba na elaka ekomona kokokisama na yango. Il n'y a pas d'autre voie qui mène Nzela mosusu eza te à l'accomplissement. oyo ekomema na kokokisama na bilaka na La Nzambe. bouche de Dieu est une bouche de véracité absolue. Monoko na Nzambe ezali monoko ya maloba ya longo. Ou une promesse. Et il a dit exactement ce qu'il pensait et pense. Alobi oyo abanzi oyo Il a abanzi dit. pe oyo alobaka oyo abanzaka oyo azoloba. Dieu nous faire savoir. Alingi kotalisa biso ete De votre petite foi. litina kondima na bino moke Rien de plus. eloko moko te ya malamu ekosalama. Était patient autrefois et il est encore aujourd'hui. Ntango wana azali mpe patient lelo mpe aza mpe patient Doit arriver. oyo alaki esengeli ekokisama. Avoir une saine insatisfaction et ne pas nous laisser aller à l'assurance avec ce que Tozali nous avons reçu. lokola aza na esengo te akoki kotika biso moko te tokende na bosukisami na oyo alobi na mitema na biso, kasi esengeli akokisa. Ce qui n'a pas encore été accompli, tu le feras encore. Oyo ye akokisi nanu te akosala yango. Amen. Il est dit ici, si bien, verset 20, si vous avez la foi comme un grain de moutarde, Alobi soki oza na kondima lokola mbuma na mutari, vous commandiez à cette montagne, soki bolobi na ngomba wana elle s'éloignera, ekotosa, ne vous sera impossible. eloko ekotelemela bino eza te. En tant que croyants, nous, en tant que croyants, nous disons toujours, rien n'est impossible au Seigneur. Biso lokola bandimi N'a jamais fait d'erreur. tolobaka eloko moko eza ya pasi epa na nkolo, Cela n'est pas du tout en question. eza likambo te. Affirmé. Aujourd'hui, la question est de savoir si nous avons compris, Lelo oyo mutuna ezali ete eske biso mpe tososoli préparé, et qu'il veut se glorifier ke Nzambe alingi omikumisa kati na biso, l'œuvre par elle et accomplir sa parole par elle. alingi akokisa liloba na ye kati na liloba na ye. Sera impossible. Si vous dites, il n'a pas dit rien ne me sera impossible. Il a dit vous, toi et moi. Oui, qui sommes-nous en juste? Alobi ke ye maloko ezali possible te, kasi alobi na yo na ngai biso banani Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu. lokola bana na Nzambe tozali basangula libule na Nzambe. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons été rétablis. Lokola bana na Nzambe azongisa biso Nous avons des droits. tozali na ndingisa, Nous avons des obligations. Nous avons reçu des promesses. toyambi bilaka Doivent s'accomplir. Et oyo esengeli ekokisama. je suis tout simplement confiant Nazali na confiance dans la parole de Dieu. na liloba na Nzambe. Mal à croire si quelqu'un faisait une quelconque annonce à l'improviste. Kasi naza na pasi pote na ndima soki moto akoki koloba likambo oyo boye na pwasa boye te nakondima wana te. Si c'est écrit, Kasi soki ekomami Dieu, nous pouvons nous y fier. esengeli tomikamba na yango. Ne vous sera impossible. Eloko moko ekozala impossible te Qui me suivez, à vous, mes disciples, soki bozolanda ngai à moi, na bino bayekoli na ngai. rien ne vous sera impossible. Eloko moko ekozala impossible te. Amen. Pouvons-nous croire cela? Tokoki kondima yango, Nous le saisir? tokoki kosimba yango, L'effort, simplement croire. bobele kondima. Mais la foi, nous l'avons vu à maintes reprises dans le ministère de Frère Branham, Tomoni kondima tenait sur la plateforme. mbala na mbala na lotome ya ndeko Branham. Je suis livré à moi-même aussi impuissant que vous tous.
Puis il dit soudain, ngai pe ce n'est pas moi nazali impuissant qui kasi ezali ngai te actionne, nazo kosala yango qui exerce ce don. Vous qui avez entendu la parole, bino boyoki liloba bino nde bokotindika ngai te nakota na mosala. Dieu peut opérer la foi dans l'auditoire. Nzambe akoki kosalela kondima kati na baoyo baza koyoka ye. Peuvent être mis en action. Il n'y a pas de personne qui puisse s'avancer devant et dire voilà, maintenant nous faisons ceci. Mutu moko te akoki kobima liboso ya Nzambe akoloba etala nakoki kosala boye tokosala boye tokosala sokolo pakala te. N'a pas encore existé. Des imitateurs Bamekoli ce qu'ils doivent faire. batikali kozwa elonga te. Mais nous n'en ferons pas partie jusqu'à la fin. Nous voulons, après avoir entendu et cru la parole originale, Biso tolingi nsima na koyoka liloba na ebandeli la vraie action originale de Dieu. boye mosala ya ebandeli na Nzambe esalama kati na biso. Une harmonie entre la parole annoncée et nous tous qui l'avons entendue. Esengeli harmonie ezala boyokani ezala na liloba esakolami na baoyo tozo koyoka liloba esakolami. Amen. Pour que nous ayons la conviction. Pote nguya na Nzambe sopana bongo tozala na bosukisami. Tout nous sera possible. Alobi nyonso kozala mpona biso pete. Écrite. Et rien ne vous sera impossible. Soki totosi oyo ekomami eloko moko te kozala impossible. On pourrait lire d'autres choses avec la tempête et ainsi de suite. Encore et encore, même avec la multiplication des pains. Tokoki kotanga na mopepe oyo ya makasi esalamaki. Tokoki kotala na bamapo oyo bafulisaki bikamusele nyonso to wana ezalaki kolendisa Parmi les siens, et na baoyo ya ye est déjà suffisante dans le monde par ses paroles, par ses actes, par son ministère et par son action. Le bisala oyo na lotomo na ye ekoki deja mpona biso. Pour augmenter la foi ekoki kobakisa kondima na biso et pour rétablir la confiance en Dieu. mpona kozongisa confiance na biso epa na Nzambe na biso. Il a dit, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Bozondimela Nzambe bondimela mpe na ngai. De tout leur cœur. Et à ce moment-là, toutes choses sont possibles. Na ntango wana nyonso eza pete. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Oyo nyonso eza pete na oyo azondima. L'accès au Dieu tout-puissant est à wana ozondima aza na kubokutani na Nzambe na nguya. Nous offensons Dieu lorsque nous sommes dans l'incrédulité. Tozo kutuka Nzambe tango tozo na motema ekeze tango tozondima liloba na ye te. Celui qui veut aller vers Dieu, qui veut venir à Dieu, doit croire qu'il est là. Oyo esengeli akende pa na Nzambe, esengeli andime te aza wana mpo akende pa na ye. N'est-ce pas là une parole glorieuse? Wana liloba na mutu ya te. Amen. Toutes plus précieuses les unes que les autres. Et chacune est la vérité absolue. Nous n'avons pas besoin de crier. Liloba na Nzambe nyonso tu ezali solo kati nango. Ezali longo. Toza na tina koganga te. Non, la puissance de Dieu est dans sa parole. Nguya na Nzambe ndeko eza na kati na liloba na ye. Reçu réellement sa parole à nous. Soki tozwi solo liloba na kati na biso sango malamu ya Yesu Kristo ekoya mpona yo na ngai nguya. Amen. Tolingi koyeba ye na maloba te. Amen. Tobelemi te tondimela Nzambe. Tomitike te apamela biso. Il se doit, le même reproche nous atteint, nous concerne aujourd'hui. Aujourd'hui, tout nous dit en tout amour. Oh, espèce d'incrédule. Nzambe alobi biso na bolingo. Bato ya mitema ekenze. Nous sommes toujours si justes à nos yeux et nous avons toujours raison, n'est-ce pas? Biso tomona kaka toza na raison. Oh, vous, espèce
Mais biso bato ya mutema ekeze. Quand serai-je avec vous? Tikino na ngonga nini na kozala na bino? Vous supporterai-je? Na kozala na bino. Verset 17. Combien de temps encore? Je dirai, Seigneur, sois patient avec moi. Lokola ngonga ezali na koloba na nkolo nkolo na ngai. Zala patient na ngai. Tu aies pu accomplir tout ce que tu as promis. Opate okokisa oyo nyonso yo laki. Je ne sais pas que la parole, pour que la parole et les actes soient en accord. Ete liloba na misala ezala na boyokani. La parole et les actes concordent toujours. Maloba na misala ekokana kaka. Comment le Seigneur pouvait réussir à écarter tous les obstacles. Kolo soko kaki kosala ete alongola baskandale nyonso tu na nzela. Ce qui a trait à la séduction. Oyo eza na nzela ete ekweyisa biso. Scandale et discorde. Et comme je, Pe bokabwani. à ma manière d'enfant, Seigneur, ouvre-moi le chemin. Na lolenge na bomwana na ngai kolo fongolela nga nzela. L'ouvrir. Akofongola yango. On parle souvent ainsi au Seigneur et on dépenche son cœur. Nous pouvons le faire. Que ce service divin d'aujourd'hui nous aide tous servis. To lobela nkolo na biso. Lekete tika te mosala na bule ya nzamba na lelo esunga biso. Nous ayons compris. Tososola. Nous ne pouvons honorer Dieu Tokoki kokumisa nzambe par la foi. bobele na kondima. Amen. 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 Levons-nous et prions. Totelema, tobondela. Tel que je suis. Sans rien avoir, sinon ton sang. Tel doit être pas ma force, mais la tienne. Oh, Ton sang me lave des péchés. makila na Oh yo, Seigneur, esokolanga na je masumu, viens. nazo ya nkolo. Je viens, je viens. Nazo ya nkolo. Père Céleste, Tata na biso ya nous likolo, avons entendu ta parole. toyoki liloba na yo, D'une part, nous avons été angoissés. toyoki Nous mawa. avons été consolés. Pe na nga mosusu osungaki Nous biso. sommes pleins de confiance. Tosukisami matemu na biso na liloba na yo. Tu as trop fait appel à nous pour nous laisser à mi-chemin. Tu as trop fait à nous pour nous laisser ensuite à mi-chemin. Tu iras jusqu'au bout de ton chemin avec nous. Osali biso te po totika biso na nzela. Okamba biso tikino na suka. Pour le jour de ta venue. Pona mukolo ya kozonga na yo. Nous avons été liés par l'incrédulité. Tokangamaki na motema ekenze. Nous n'avons pas pu délibérer. Kasi tokokaki komikangola te. Seigneur, accorde-nous la liberté Kolo pesa biso bonsomi. de mouvement dans les limites de ta parole. Kati na esukisami na kati na liloba na yo. Ce qui veut nous retenir prisonniers. Oyo ilingi okanga biso baumbu. Kangola biso. Par ta puissance, ô Seigneur. Na nguya na yo nkolo. Ce n'est que lorsque nous avons reçu la liberté totale des enfants de Dieu Ezali tango tozwi bonsomi solo ya bana na Nzambe. de l'apporter aux autres. Pe tomemanga mpe bana baninga. De délivrance. Nde kokangolami. Seigneur, Kolo. fais de nous des personnes rachetées, Sala biso. délivrées, Bato oyo osikoli. sacrées. Bato oyo okangoli. Bato oyo bamibonzeli epa na yo nkolo. Tu peux te reposer, Boye nkolo kokopema. tu peux te fier au Seigneur fidèle. Tu connais notre infidélité. Oyebi lulenge nini tozali nkolo infidèle awa. Nous est attachés. Tolingi kokangama na yo nkolo. Mais nous levons les yeux vers toi. Alléluia. Kasi totomboli miso na biso epa na yo nkolo. Alléluia. Seigneur fidèle, Kolo tu sembo. nous as parlé si merveilleusement. Olobeli biso kitoko. Nous t'avons compris. Tososoli yo. Nos cœurs ont souvent été en feu, Mitema na biso tan nyonso ezalaka moto. clairement et si distinctement. Maintenant, nous voulons nous atteler à la tâche et voir la restitution. Tolingi komipesa na musala. Bongo tomona bozongisi.
ya liloba na yo. Seigneur, Kolo nous en avons parlé et cela nous voulons le voir. tolobi yango kasi elesengeli tomona yango nkolo. Que l'esprit du Seigneur Dieu repose aussi sur nous. Tikate molimo na nkolo Qui sont liés, efanda pe likolo na biso vous êtes libres. po te tokango toloba bokangolami Louange et honneur. lukumu pe masanzoli Adoration au nom non du Seigneur. na kombo na nkolo Que nous puissions crier aux To- malades. tokoganga na bato bokono. Alléluia. Haleluya. Seigneur fidèle, Kolo sembo tu es notre Dieu. yo ozali nzambe na biso Tu as délié et libéré. okangoli Aimé. Tu as tout accompli. okokisi manso. Alléluia. Haleluya. Gloire et Kembo honneur pe lukumu à ton nom na merveilleux. kombono ya kitoko. Seigneur, Kolo ce n'est pas une présomption ezali komilobela te honorée par la foi. kasi nyonso bobele na kondima. Enlève toute fausse modestie Longola lolenge nyonso ya libanda ya fo qui ne rit et toute incrédulité. na mitema ekenze nyonso nkolo longola yango Dimension tata supérieure, afin que nous puissions croire. po te tokokondima. Seigneur bien-aimé, Kolo molingami que nous puissions dire aux perdus, tokoloba na baoyo le babunga Seigneur vous a sauvés. kolo abikisi bino. Amen. Pour que nous puissions dire à ceux qui sont liés, Tokoloba na baoyo bakangami vous a délivrés. kolo akangoli bino. C'est vrai. Que nous puissions dire aux malades, Tokoloba na bato bokono. et nous le pouvons. Alléluia. Parce que Alléluia. c'est vrai. Le Seigneur vous a guéri. Kolo abikisi bino. Alléluia. Haleluya. Gloire et honneur à notre Dieu. Kembo lukumu na nzambe na biso. C'est ce que nous disons. Wande tozoloba Base de la parole du Seigneur. na liloba na nkolo C'est accompli. nyonso ekokisami. Alléluia. Haleluya. Gloire et Kembo honneur. lukumu. Si vous pouvez le croire, Soki bokoki kondima il vous est permis epeseli bino de nzela voir encore la gloire de Dieu. ya komona kembo na nzambe. Amen. Consiste en ce que sa parole à votre égard est confirmée comme vraie. Liloba epo na biso etatolami lokola solo. Alléluia. Gloire et adoration de Kembo notre Dieu pe masanzoli na nzambe na biso d'éternité na seko en éternité. na seko. Alléluia. Haleluya. Alléluia. Haleluya. Alléluia. Haleluya. Loué soit Dieu. akumisama azala nzambe. Loué soit Dieu. akumisama azala nzambe. Loué soit Dieu. akumisama azala nzambe. Ô Seigneur, O nkolo fais lever la semence semée. kolona momboto Fais tomber sur elle la pluie et le soleil. moyo ekwei na mbula naturel Afin que tu sois glorifié. po Ce tokumisama. n'est pas nous qui cherchons la gloire. C'est non, biso nde tozoluka non, mon Dieu. kembo te. Nous nous présentons devant le camp Biso tozomitalisa pour porter ton opprobre. po te tomema lisumu na bio tomema sumu na biso. Toi glorifié, honoré. Oh, Afin que Kumisama. les nations ne disent plus où est donc votre Dieu. po te bato na mabota baloba lisusu te ke bongo wapi nzambe na bino. est le Seigneur. Wapi nkolo. Oh Dieu O fidèle. nzambe ya biso sembo. Je te remercie, je te remercie. Nazongisilo Je te matondo. remercie. Tu as un chemin glorieux. oza na nzela ya mutuya Église, mpo na eklezia na yo. tu le parcourras avec elle jusqu'au bout. okotambola na eklezia no tikino na suka. Et la fin sera plus Alléluia. heureuse que le commencement. Suka ekozala na mutuya lokola na ebandeli. Oh Amen. Dieu, O nzambe merci pour tous les efforts. matondo mpo na makasi nyonso osali Avec nous. na biso. Je te remercie de pouvoir croire. Je te remercie pour le libre accès au trône de la grâce. nasongisi yo matondo mpo na bokoti pete na ngwende na yo ya ngolu.
Je te remercie pour ta parole. matondo pona liloba na yo Merci pour ton esprit. pona mulimu na yo Conduis dans toute la vérité. ezokamba biso na bosolo nyonso Oh, sois profondément remercié. sokumisama solo Puissante. Nous croyons tondimi que ta parole ne reviendra pas liloba na yo sans accomplir. ekozonga te sanke yo kokisa yango. La parole adressée à Israël accomplira en Israël. Liloba elobami na Israel ekokisami na Israel. Adressée à ton église accomplira. Liloba oyo lobi na eklezia na yo ekokisama kati na eklezia na yo. Amen. Accomplira en elle ce que tu as dit. Ekokisa kati na yango oyo yo lobi. Louange. Masanzo likembo lukumu À ton nom. na kombo na yo ya mutuya. Nous voici. Fidèle maître. Tala biso Prends-nous. Rends-nous capables. sembo kokisa biso na makoki Par la foi. na kondima. Nous habiles. Sala biso tozala Prendre la tozala pempe tobelema na yo. agir de telle sorte Sala que nous puissions tous en faire l'expérience. tosala biso banso libiki nkolo na biso. Soit le remerciement. Zwa masanzoli Amen. na seko. Amen.